Bonjour monde entier, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore si nombreux connectés toujours chez www.cleboa.com. Là, je vois de la nation Tonton Banda, de la nation Mokil Momba, de gros bisous à toi là où tu es, de gros bisous à Pichu Mongaya, des gros bisous à Armand Emporio, Tonton Slim, Mikolo Nobenge, Tonton Swag, Tonton Slim, Armand Emporio, des gros bisous à toi, des gros bisous à Papi Gen, de gros bisous à Freddy Akimbe, Botaba Chéri, tout le staff de Cleboa, je vous aime tellement, des gros bisous à vous, de gros bisous à Dodo Vicente, des gros bisous à Bob Kuba double Rolex sonore, de gros bisous à Daniel Boulabanga, de gros bisous à toi, Papi Zila, de gros bisous à toi, les lotos à Awa, la cité d'Hollywood, et Sikawa, puis Spawn McClintosh à Repetaka, l'autoye kota la répétition, na totale ambiance ni se déroule à Awa, la cité d'Hollywood, siège à Bill Clinton, Tomeka Koso, l'année tant qu'animateur, depuis cellulaire, il y avait CBJ Tika Kibiso depuis l'un de ces 4 jours, mois, à Outsotika Kabiso, accueilli Nambo Kabawe, et tant qu'animateur Bill Clinton, Tomeka Koyokaye, Topesa tant européen, ça va condoléances, na famille mon babé CBJ, na famille mon culturel, ya Congo, na famille mon bimba, na monde entier, à Meka Kopé, ça va condoléances, na Meka Koye Bisabiso, programme naé. Et tant que musicien, mais quand on peut s'habiller au programme naïpe, ceux qui Mikolo, tous les musiciens, à Saint James Hall, pourquoi pas dans à Saint James Hall alors que Kofi Olomide vieux naïe, Tomeko Kaba proposition naïe, Toroyo Kaba réponse naïe, par rapport à ma question à Bissot à pourquoi Clintosh. Bonsoir Bill. Ouais, bonsoir Yvette Kalombo. Ouais, bonne. Normal, Talaga, outil répétition, tout ça est soufflé quoi. Vraiment, ça se voit. Bill, Bozu Matanga, Tozu Matanga, culture congolaise, Bozu Matanga, Toutuko Bungisa, cellulaire, Azali, ex Atala, Kouya, BCBG, moi, hommage pour la famille biologique et famille culturelle. Bon, en tout cas, ça libiso passi, ça libiso paiement, ma bé ma casse na motema, tout perdre animateur, n'engue balobaga. Donc neti mwana nanga quoi bon parce que wana baza ba soda nangai parce que ngam tuna coloniser Afrique ngana za les colonisateurs d'Afrique ngam tuna coloniser Afrique pendant 15 ans yango déjà batutu tina ba Abidjan ba Cotonou ba Côte d'Ivoire ba Nigeria donc wana za soda nangai ça na matanga musique congolaise ça na matanga particulièrement ngai ndenge monde yebi mokili mombeyebi que wana za soda mulongo quoi soda mulongo pena ndenge zala ke petit nanga systématique donc ça li passe to éviter le nini juillet et le nini comélier donc en tout cas nazo pesa ba condoléances makasi na famille na mobimba parce que ezoaga moto donc le les huit familles na en tout cas to ko assister et puis en tout cas nazo pesa ba condoléances makasi na famille mobimba ya BCBG particulièrement na Yemoro Jibem Piana, Salvatore de la Patria, wana vie pena donc systématique donc to ko assister pour to pesa ba condoléances à face pour tout le monde appelle bango quoi, ils ala moi bien quoi. Kitoko. Oui Bill, oyeba qui est de son vivant? Non, cellulaire na ebié de son vivant parce que ayaka pananga asi ayepé 2 fois déjà na place à répétition, ayekota la biso avant kende Brazzaville, ayaki atali biso pe avant de voyager to kene Bangola, to kene Bamwanda toya. Donc na ebaki aza petit nanga moko asara msane bien, na ibango tout na ba jantamisi, na ibango tout bango. Oui, Bill, étant qu'animateur, étant que yo papa na bango, étant qu'animateur, oko proposer nini na ba obsèque na ye pour na ba musicien nyonso. Bon ngai normalement naza vraiment na logo makasi ya kolobate parce que aza d'abord na famille na ye ngana kosala ka matanga etant que aza soda na ngai mulongo que tout ça na matanga na olingaki matanga ezala pe to lela ye parce que aza soda mulongo mais aza na famille
azape na président na ye umututu ayebaki jibe mpiana Salvatore de la Patrie na kozwa les devante na kozwa les primo te quoi ndenge ezalaka mais nayebi ke Salvatore de la Patrie ayirataka te donc akoloniser matanga wana bien kozala bien koleka na gete na masolo tupo balela ye mpe na honneur quoi mais ngai etant que sa majesté quoi donc na kozala mpona sala masolo ndenge ezalaka mpe na ko gratifier famille na ye. Merci beaucoup, c'était la Bill Clinton McClintosh. Un mot de la fin? Mot de la fin, c'est que Lola, n'est tolobaki Lola. Lola ezoya. Lola ezanya album asika. Lola eza album asika. Donc Lola ezake natiki tantro, yango na ba ite na ya na Lola po batu ba sepela. Donc kala mingi te tozo bimisa Lola na Lola po batu ba sepela pena parce que batu ba tuninga fort. Ba maman va tuninga même ti na ba Canada va tuninga même Bill. On te voit pas toujours monoté na disque. Donc faut bimisa plus vite que possible. Et on a ba été nazo bamba Lola na Lola parce que na sala ki antidote, ba tutu ba ebi antidote. Na loba nazo bimisa antidote. Mais petit nanga Fabrigaz azwa kinga combo ya antidote. Mais tellement zaki sage alobi ke Bill Clinton a pesa e brassard po boy na comprendre que wana za petit nanga lokwa na saka masolo na bité bawelaka machette na bawelaka zamba na muto si machette te donc ya on habite wana za petit nanga lokola ça il déjà antidote nga na Lola pour ezala bien donc moni que ça ba œuvre d'esprit tant on a bimisi yango na chango pendant une année que nazo bimisi antidote stroboscopie ba petit muso mona bazui yango déjà donc moi un peu les parrains de la 5e génération moi un peu nga za kamta ba discussion te so na moni basi bazui yango na écarté yango na Lola sikoyo donc Lola ezoya Bill Clinton batuyon subayebi que yo animateur mnene yo skoza na orchestre na yo dis-moi un peu ba animateur orchestre na ba se retrouver après quelque part. Oui ba se retrouver kana bimisi ba animateur ebele le roi biscotte ba se retrouver ka lokola ba yamba la sala lokolo nike lamba yabila obeta bilele to bimisa ba to lokola le premier fils nani Rwanzi nkuvu kuba yongele Mexico nazo bimisa boika likofi ya boika kao donc yepe nazo bimise mikolo yo donc ba se retrouver donc bango baza pressé nansi uta koza na repo moni ke ba mso bazaka pressé ba kendaki mene to lo bakaka atoza pressé atokei okozonga kakawa donc ngana na bane belenga so ke na quartier latin okuta ba musicien nanga so ke pa ya ferre okuta ba musicien nanga so ke na maison mère okuta ba musicien nanga ok pa héritier okuta ba musicien nanga ok pa fali okuta ba non waze quoi ba musicien nanga baza waze quoi oui JC aza pas waze quoi donc ngai ba musicien ça repacité non ego sala nga pasité zo laksake omonika ndenge vie nanga bana olobake les rois de la forêt bakake ya sa formateur ngana formateur te sikoyo ngande sikoyo naza encadreur vous omona donc ngai pena donc bana bautaka pa nanga même ba Luxembourg bautawa donc ngana mutu moko donc oeza pena donc nde balobake centre yango donc esaka nango pasité esaka nango bien musicien ko okende mais yebake okozonga kakao parce que awa nde Lola ezao parce que kuna tango okende yo moko tango okende zo ba 500 francs de transport tango mona nake kubuka omweke matoko le bimi omweke te fona zonga kakao donc eza moi différence eza. Oui, Mikolo nazoma baninga no mingi bazobeta na Saint James Hall et pas vient na bino Koffi Olomide. Ça te tente aussi soit va proposer au Kende? Oui bon, pas na vient nga mo pas au Koffi Olomide, Saint James Hall eza vrai sika. Pourquoi pas to beta kuna? Ngape na siège nanga. Nakobenga pe ba misia ba beta mais wana eza idéologie na ye. Idéologie na eza que atiki na musique a commis producteur. Le gars a commis producteur quand même faut que tu poids. Donc soka lingba to ba beta ezapona musala a commis go sala sikoyo et kende pe liboso quand même. Photo lingana quand même so muninga zo linga musane kene yaza muninga te yaza papa soki papa zo linga musane kene liboso quand même il faut quand même te soutenir. Donc on a za vie nanga tanga osala nga singa na koyebela. Et ça est le problème te na bra Congo? Non, on a ça sans sponsor.
pas na ye na moni eza sans sponsor azobetisa bato sponsor eza te wana kuta avie na nga déjà todevelopaki yango ntango nakendaki na matanga ya papa na ye donc bato tu bavandaki libanda me nga nakotaki na kati ya bureau na ye tofandi tosoli makambo oyo me nayebisaki evie zela nano nasisa baconcert na zaza nango comme ça nakoya. Ouais, parlons des cités d'Hollywood. Ils ont siège, ils ont cadeau, ils ont ce foot là, ils ont comment? Non, cité d'Hollywood, ils ont siège, place où toujours répété. Et un siège, ils ont pega oh ya soukate parce que ma solo est belé. Nengen sa mazo pesa biso ba ouverture, tant monsieur ko zala kutu ote. Tant monsieur pe na ko effacer na nu awa. Ngamo ba idéologie za rebelle. Parce que na mone live na ngape rambo nenga sali siège na e. Ah nazo mona pe neto za na se. Parce que ngana mutu mobo eso za mutu atembe. O pesa mutu atembete o tembesili mengana mutu alola. Ngana mutu kutu nena omona boy na o sepela suste. Na mo ata mutu to komo répéter likolo immeuble. Donc na bongo ngana mutu na lamuki na tongo na moni idée changer na bité buka awa. Allez ba musicien lelo to za suso awate to komi na immeuble lola. Donc ngana plusieurs millionnaires congolais. Donc nengo lobiga boy na koyebela. Vraiment, merci beaucoup. C'était là mon. Moi qui te remercie, maman. Na moni bena kitoko trop. Na sepel na yo en tout cas continue comme ça. Mais émission sans polémique. Aux autres n'a pas question. N'engue bena senga fo za la pena. Kitoko trop. Je t'en prie, merci beaucoup pour le compliment. Osa quand même la dédicace à monde de la fin, non? Bon bah dédicace na osala ngo mingi na bateau ba uta ko fongola nzela parce que na auto fongola ba musicien nzela na lukapa. Na lukapa ba patron ebele bazaka kuna tobimisa ba boss sasa boss bamba makuta bisonsa ba fiston abaluka ba makoma ba chinois ba papi Messi tobimisi bango na moni pe kala mingi te ba masana ngape ba komo kende lukapa donc na auto fungoela bango nzela lukapa yebana kite eza place mbongo eza mikolo mais na moi na yoki ba musicien belé natal déjà ba publicité bani ba kende ba Lacoste banani ba Fali bango tu bani ba kende na fungoela bango nzela ne na fungoela bango 5e génération sikoyo na auto fungoela bango nini lukula kuna ya place ba pétrolier place mai ezo bimanase kuna ba pétrolier to kuta na boss moko aza na 15 man azana âge à 35 ans. Donc na fungoli bino sous lukula. Bokene sous lukula, bolia mais bobo sanate. We are the world. Na Linette Kenny West. Kitoko trop, merci beaucoup. Merci beaucoup et je remercie Chukuma mon ami, Chukuma et Chukuri. Merci beaucoup à tout le monde, merci à De la Nation, merci à Armand Emporio. On se retrouve tout à l'heure.